Monde eza monde mabe ya monde théâtre. Bapesa ki matanga pa banguna ya pululu. Bato bazako linga liwana ye, bato bazako linga ete bapesi bango matanga na ye babebisango. Banani baba nguna na ye. Tala podium ya liwa pululu mona bakombo batongo bazawana, bakombo na bango ezali wana. Muto oyo tangi kombo wana. Azali parmi bato oyo ba memaki pululu na kufa. Ce boyebité. Tout solo le singa rande la minute penza na regretaka ndenge na évoluer yo zala kité. Mais tala batu o basalinga mabe makasi. Sai alinga ngate na ebité soki no alinga ngate. Monde eza monde mabe ya monde théâtre. Muto banda ko zané mingi za océan. Yo baba ncho na ebisi yo ba. Yo posa ncho. Soki vraiment ba wey ba monaka makambo biso to monaka do pululu azolela. Mama na ngai fongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 ans 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. À vous tous qui sont en train de nous suivre partout dans le monde entier, mesdames et messieurs, chers internautes, je vous dis bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette belle émission qui est présentée par un serviteur humble que je suis. Merci infiniment à tous nos abonnés, merci infiniment à tous nos téléspectateurs. Pourquoi pas remercier aussi à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission mais qui ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne. Et je vous invite massivement de vous abonner comme il faut parce qu'ici nous sommes 24 heures sur 24 en train de vous informer. Merci. Aussi à ma grande équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui, je remercie infiniment Gédéon Loa qui est derrière la caméra. Pourquoi pas dire aussi un grand merci aux réalisateurs, merci à toi Jordan Panzou, merci infiniment à toutes les personnes, partenaires officiels, Paul Ventour et bien bien à Bounez, Dada Maingidi, Tour d'Europe, le 23 décembre 2019. Le 23 décembre 2020 à Kokisa une année. Maintenant, comme en décembre était. Et déjà, c'est réservé pour les intelligents. Bah, comprendre déjà ce que je vais parler. C'est un artiste et comédien qui nous a laissé depuis le 23 décembre 2019. Na tongo sango panzani na tongo batunyo so bazole la kufi. Et na sima liwa na yeni ne komi. Mesdames et messieurs, ça fait vraiment la honte. Pourquoi kana ba mboka mususu soki artiste a kufi? Oui, ya kei na ye. Mais na sima na ye to kanisaka ye souvent. Na makambo ya kotika, na ba œuvre ya kotika. Mais biso na Congo ezalaka soki artiste ya mukie na ya munene so bakufi donenga kebongo akene kaka libela mais na jetaka toujours ba fleur na ndeko na biso poudre de chasse oazana groupe sans souci ti lelo ezo sala kaka succès vraiment président poudre de chasse bambo tebele siko zali. Je parle de l'artiste et comédien Chico Pululu qui nous a laissé depuis le 23 décembre. Pululu lava kufatika groupe ezali atikaka mwasi atikaka bana anazwa accusé invité na ngai te parce que nazana invité nazwa accusé été mais ngana yebaka eke après Pululu na groupe ya Pululu ezalaka ye donc soki Pululu azate ya bana kosala mamunyo so Pululu akosala
mais air pululu akufi toyoka lisusu groupe ya pululu ebeta mata lisolo moko te mais tomona baacteur ya pululu tomona bato banda kojouer na groupe ya pululu na matanga ya pululu façon banda okata neti ka bakufa façon banda okata na banda okata bilama banda osala makambo ndeti ka bakufa mais après liwa ya pululu eloko eza sauté Rande Kita, bonjour. Bonjour, monsieur Dona Konde. Bonne santé. Santé très bien en Ngolo Nzambe. Ok, Ndab. Nazali. Vous ce monde en maté. Ah, coronavirus, lié biso. Moi, dis ça, ça 1 mètre déjà, c'est bon. Déjà tout ça. Voilà. Donc, coronavirus, quand même, tu sais que tu es bon à moi, mais à part ça, tout ça, na biso. Tu as la quarantaine quand tu es surtout, il y a des Kinshasa qui sont la quarantaine. Tu as la quarantaine, mais quarantaine, moi, il y a des autres. Quarantaine, moi, il y a quarantaine, mais quarantaine. Quarantaine, les gars. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona ko éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi kotosa mibeko. Voilà, Rande Kita oti déjà koyoka annonce nanga. Ouais. Na lobby mutu asuka oyo azalaki na pululu na groupe ezaki no soki pululu azate azali comme chef après pululu ezalaki yo. Boni basango ya groupe a pululu. Sango ya groupe ya pululu eza sango ya mawa parce que groupe ya pululu esi kufa déjà ndenge pululu akufaki groupe ne peut kufaki nango déjà. Parce que bato oyo bakokai ko protéger yango batalaki ba intérêt personnel oyo ezaki ya mbongo maman Olive apesaki bango. Notamment moi si na Koko na famille ya pululu. Bayebaki te ke ba désordre oyo bazolinga ba mener et kolanda makambo ebele oyo ko lesa bango lobby. Pululu akozwa mbongo na Sokoda. Pululu bilambani bakotsango na misé. Mais na minute oyo esika eza toyebi te. Alors eza pasi pona ndeko na biso pululu esika aza soki vraiment ba wei ba monaka makambo biso to monaka do pululu azolela. Pululu azolela. Voilà. Pululu azolela bisika zali, c'est-à-dire azo sepelata azolela. Mais Rande Kita. Tango lobi ke no bato bazalaki mieux placé ko sala makambo wana. Mais yo posa mieux placé parce que yo no zalaki chef. Donc soki pululu azate za yo Rande Kita. Bon, na ebité soki o landaki lecture matanga na so bana mona ngai. Bato ba monanga premier jour ya o akufaki voilà na mort parce que papa Henri abengaki ngai ba maswa ku bazalaki déjà kuna na hôpital kuna voilà nde toza ko se communiquer na bango. Après mukolo corps ebimaki ba monenga na vie de loin ne to solaki to ke na mutuka na ye na tinenga kindaki. Après wana boko remarqué na Vélodrome nazaki te nazaki na restaurant mo eza na kati ya Vélodrome. Donc so koti na restaurant no bimpe na stade. Nazaki na mingi na kati kuna. Nazaki penza na kati ya matanga te parce que ba pesaki matanga pa banguna ya pululu. Bato bazako linga liwana ye, bato bazako linga ete ba pesi bango matanga na ye ba bebisango. Sota mo bakena ba pesi matanga na banguna ya pululu. Isa banguna pululu isa banani. Isa ke no ba artiste kaka bango moko bia bato ba yaki kolela pululu. Banani ba banguna na ye. Tala podium ya liwa pululu mo ba kombo batongo bazawana ba kombo na bango ezaki wana. Bato ba kombo na bango eza na podium wana o nga papa na ye, mama na ye, noko na ye, bango bato ba bebisaki makambo ya pululu.
pour se retrouver dans le cimetière na artiste pour na kozanga koyoka tala sika nécropole ezali musika tala sika kitambo ezali loin eza quoi ba mage ba okene na ba ke luka Jésus faut la mage aux appels na mbongo parce que ba tutu ba moneka aloko comme bon tout tika biso na baba to vana biso to me biso masanga ba kenda ko se retrouver on sur 3 personnes sur Gino là na bango kuna ba kundie sans honneur mutu na tondo bengi monstre d'art monstre voilà ah vraiment bon invité so liwa pe ko préparer on dirait football et ça entraînement na liwa na on est aux ala yo mo bongisa on solité mato obike na vélodrome wana soto bito songa suma mukesi ba mutu moko te asala musala na pona ko bongisa podium moloko la fiston sai aboya ko kende ata morgue aboya ko kende pa imoko ta bongisa kaka makambu tu na kata vélodrome wana fiston sai merci le roi bino nga lingota ko mbona te le roi bino lingota ko mbona muto yo tangi kombo wana azali parmi bat oyo ba memaki pululu na kufa ce boyebité na ndenge nini meka pe ko expliquer bato bolanda biso na ndenge nini rande kita na ba yebinga te voilà nazali acteur ya papa alobe René Molinga Kimbantseke après théâtre doucement tu as reçu la théâtre ya Mabanza ya Delta Force Mabanza au Timboka voilà à cette époque là na banda jouer tonalité na jouer le rôle ezoka papa mora ta ba pantalon minene bato banda confondre nga lokola ezoka mais c'était pas ezoka mais tu as joué tonalité moko pour nous azaki fan na nga numéro 00 master na nga ndazaki président ya Pululu comme na ye Carlos Bikoki na kitambo groupe la main de Dieu voilà bacteur na nga Carlos. Alors Carlos tokutana kina na réunion moto zaki nango ya NTPC toujours fana que nous diplôme ya mérite ya papa Lobé parce que nazaki chef ya groupe ya papa Lobé Kimbantseke après d'être force c'était moi alors c'est ainsi tant on a na kitambo groupe ango ezaki na église ezaki deux groupes na kati église parce que na moi concurrence ne ko zo amour mona ya théâtre on za mona na ngangam na bimisa yi voilà ne ko zo amour na master ne Karim na bino to que ne ko tsama salanga Carlos Bikoki poids na groupe la main de Dieu tokendaki na kilte manga dimanche ba présenter biso lokola batero to kokota na groupe na poser ki problème bandimino fubo ya na bato nde bayaki na nga après na pokwa nango Carlos sebsengaki a master na suis petit moko zo jouer rôle ki zengi donc à danger comme on est champagne Chico champagne voilà comme les aki pulu te zaki Chico champagne bon ayepe to ko za na répétition lobby nango to répéter na mon yepe bon nga ba pesenga poste ya directeur artistique Nathalie na joué ne pour moi quelques tableaux azaki fan na ngai na beta rôle moko nazo jouer wana série ya poto matiti mabe basali nzembo ya Brazzaville Brazzaville nga siko tosaki na ebembe so nazo lela siko no batina nini moto akufeli moto alingaka parce le kesiko nazo nzembo wana otango na maloba mais pour loi kufa to sani dozaki fan na ngai après la main de Dieu ba ko zo problème na raga bando le na raga ba ko zo problème et pour ba no foot espace na mbongo après raga obi que no azo kata ba groupe tout oyo ba somba espace il faut pas un sponsor ne ba kata ba groupe tout ba tika ka groupe sai na groupe évangéliste voilà or groupe évangéliste ba no ça ba rôle ndenge mona ba la main de Dieu tambe obeta Jezabel zaki film to tourner na 32 shit na mai wana 32 ils allaient que pour le koma asaki no normal après koma kizengi alinge mo si mo akufa voilà taba mona ka structure na yaki na mona ndetu bete pièce wana ba kata biso espace balongola ba groupe tout o commando mototé o nani ba vanisi ba groupe tout alors ba eko vanisa biso pendant que to vandaki ngape makamanzambe ko benganga na koti vraiment na mozo na ko kene na kingasani esika na kene ko travailler kuna alors na juste nazaki sur na tente ya ça ba théâtre ne na tike bango ba to luka espace photo le kana CMB photo le ka boy na ti mukomo na mona pululu na groupe sai yo pululu akomi acteur ya sai mais après avoir ko ça ba événement nyonso pululu asalaki pululu ko so choc ya comprendre parce que azaki musicien ko ça l'erreur ya esprit ya Kester à côté on a théâtre au théâtre to ça simple voilà ba acteur à théâtre ba za musicien té bactéria théâtre la chose simple donc so écoute na biso ndeko to kutena po ndeto ko ba ke ba msu ba commando ba msu ba Rambo mais so kutena bango ndimate ko kutena na Rambo donc na biso simple so pour le esprit ya ba musicien à na théâtre voilà
alors lokwa pe banzonzi na bango komaki na esprit ngo monsieur sandenge nini eba question azali muto ba budit voilà akoza mso atie bo bana vane ni ga bo bana na mututé parce que ya lati molimo emene ya wana voilà siko batu pula buda batu ngala kutana ete amour ebisinga rando ba pululu mso po reconnaître mso bude nga bi pula budenga voilà mais chose grave na kutana pululu ebembata tukalombo aya munene na moni ko dino mbafola ti kotimo siko batu sanga pululu ye wanga wana pululu ye peso ko talanga so wana rande ti mais asoko kwa approcher ngati ngape papa lo bazo benga alo neni kuna mo bona bi non fona ke signer na so anayi na ke pena tuni yo pululu atenga basiki abirande ngabi banda kala wana pena do vai na yo so mona ngabirande ngape na notala ka position so ko sala nini to yamana wana asombelinga ba vitalo maman makama moura ebisenga na mona ngondire ekokana te parce que moura ebisenga ka muta ba buda makasi donc o soane kututé apelinga ba vitalo mais azali so to sole abetaka ngana olobelo ke bomi pulu ezali azali muta ba ko bomba makam na kati ya motema na ye voilà akoke ko gérer grandeur na été na ndenge ba kitisaki na se abandolo papa mututé moi tu sautes sur la terre tu ni na habiter l'hôtel à boire bisanga étant na zone na kutena mo na so menga to sana pour la yambinga so belinga ba vitalo na meli yo baki azaka fier abi non c'est qu'a changé ba producteur kutu ba tie bouton parce que so ba benga na tournage cause à 10h ya royani suki 16h non na bien donc c'est que ba régler na zaki na ngwesa nenge ba sali voilà après on va koyebisa yango boyete akoloba na ngata après wana pe to bungani lisusu après kaka uti so braza so uti apa ekoya amoninga na Facebook rande to mona to so na bandal et pas ya la japonaise voilà to kutana kuna na bandal et pas ya la japonaise azaki na boutique d'habillement ya kitoko to kutani wana to solo le singa rande na minute penza na regretaka ndenge na évoluer yo zala kité mais tala batu o basalinga mabe makasi sai alingaka ngate na ibite soki no alingaka ngate rane kita to ke malembe tant beaucoup na sai boke ko sole pas ya Mireille la japonaise to kutana pululu oui pardon tant beaucoup na pululu boye ko so na boutique ya Mireille la japonaise na bonda na vini Inga petite sœur propre oui sikoyo pululu alobaki na yo nini pululu esinga rande na tune bon sai c'est ce qu'on est posé ça commence à la publicité ba rande muto ko tanga kombo na été az esprit mabe donc azanchor mabe nande nini wana père na yo yemta bimisio bani soleloza ya pour abi rande tika tipa na mutema mabe elongo wana jumsu toke na ipen tokutena soki manager na bango sozaki nani bako pululu nene baso ba yamani pa po pululu akabana pasi pululu abimisi mbongo akabeli tipu wana ongelekeli ngabi yo kabeli na pete na abi mutoto nyoko mine pas sai fort c'est ça combien de publicité ebele asa benga pour le temps mokolo oyebi ba guerre comme na tanini wenge tant bakabwanaki ezaki opesi mbombo boyi mais comme na tamoro boye nenge muto emanze masandrali na baki bandoki bakaboli amitié babosani souvenir ekendaka ezongaka voilà tant souvenir ezongaki wera bomaki moto parce que jiba salaka e mabe tolo bango ouvertement atika muninga na pasi albiki akokende pa moko te batike na Adolphe ayebo yemba te ye pa yebo yemba te na Didier Masela ayebo beta base te selon bango selon bango ne balobaki na mwana bandal wera ayebo yemba te Adolphe ayebo yemba te voilà Didier Masela ayebo beta base te donc nde bazana bakobamba mbati wera ngana mwana bandal mwana bukaka pa bandele wera akobamba mbati akende poto okevani na poto kotika musique donc position jibazaki na ngoya ngwana Adolphe atika neka mamba bilamba ya ozaka saper bazuba tout wera tikalaki wera kondi ngana mwana bana wera soke na sala coste mona wera chaque jour avant da wana taka le bon lecteur poni babimisa ili kama mawa voilà anotaka bona ndibabo maman to ko bimama to wera bébé ke ba mona ke osani na webite baninga ne ba kimie atikali yemo kabo wana sa la coste na bonda na point wana soko zo le kaka okutaka wera fandibo bana bana tu mawa nde sala wera
Voilà, donc qu'est-ce qu'on a sur la poule, c'est juste comme en parenthèse. Lisola Pouloulou, et ça que Aïbisa Kinga que ça c'est un esprit mabé. Et puis tout ce temps on a fait na Pouloulou. To tikala kokuta na ça été ni bonjour ni bonsoir to sakana été. Na tuni à propos ba ninga na e ba dino la ba nani Aïbisi ngai ba to na tout baza ba kité. Muto banda ko zané mingi za océan. Dino la baza ko so na ye hein. Pour pas longa pas ça c'est baza na on a problème té. Mais tout ça c'est assez bon pandi muto banda ko zala na ye papa océan o master pululo bazaka na to bunda to swana to pingana bazaka na ye zaki océan siko makambo nyonso biso to moni na matanga wana depuis mukolo sa et depuis mukolo pululo akufi auto moni que non ça c'est vraiment sur makambo on change que non mona na ye mutabimisa mutabese comme ya pululo wana to moni ba jino to moni ba to wana nyonso ba ye ko pesa ka ba témoignage ya bien ya pululo mais lelo yo zoko loba na biso le contraire makambo to auto mona ki na matanga scénario yo kana bisao ouais totanga la Bible totanga liloba nzambe obike mutakufa bako c'est la game makambo te non lobati scénario totanga la Bible to mama nzambe soki o se repentir na mabe o salaki il faut les kabiso bato en tout cas bandeko nanga na salaki mabe na se repentir parce que pour nous nani sai na bana ne nyonso abimisa mutazaki na moto pour lui azate voilà donc pour lui banda ko mayem soupe pembeni ya egal na ye parce que pour lui comme master ba vie de loin vie de master na biso mais a comme master ba vie de loin a comme baza considérer master mazaki mwana ya muninga na bango voilà mais a tellement combo le akufina combo na ye combo tellement le kaki bazo ko quitter mwana te to master comme master o bengi mwana ndeni parce que si longtemps ce ba leader ndeto ba ke Kofi Wera botsape pulu donc botsa sai pulu la ye pas na titre ba ya ba leader voilà so sai akoka ko ndima yango te mais on que fierté na ye aye ko comprendre ngo na suka pour dimension ya matanga o baleleli pulu ende mokana o aye peso akufeza na ka pendingwana mais écoute ça grave parce que ye a soutenaki liwa pulu mais soki ya kufi yaza na papa o soutenir ye papa ne ezaka soki o nani o nani o muswahili Kadiombo est-ce que Kadiombo na mbongo loko sai ya ke soutenir voilà voilà tu éviter peut-être ya kufa na le loté non ya problème te quand kita likam solo mo pe sala pe ma pe mingi na matanga pe interprétation pe batu musuba pe ko ya matanga te li solo to yoka ke non pulu nem ta chila ka vide l'impoison na solo ezala ndenge ni li solo waneza lukuta ya ba lukuta na vanda na tongo na ndako na tabe pulu aye rande ota la netité na bi on net na bi rande balobi ke ngam na teli Charlie un poisson oh na neni oh non tala ba ko finga ngabo na boy na minto photo benga Charlie to kende to ke ça des mission à démentir makambo oyo to kenda pas vie de l'homme tout pauvre vie de l'homme to kenda pas na ye vie de la sala déjà émission abi ke ça ngo pulu te botika mwana bato vie de la sala déjà émission alors lo bakeno ça ngo pulu à démentir ça ngo abi ke ça pulu te makambo na ye zaki na makambo na bande ko tamba na ngona ndenga zaki na bato na ye vie de la sala ba jaloux ebele mais ni ngini na problème na foyer na ye azaki na ba nguna ebele bazaki tout autour ya vie de loin et quoi ça pour ngana totelemi boy vie de loin na to sosola abi arande na onde ngwataka ba fanatine ba loba mais to ça soka zaki d'accord na ngana ça image te mais ça la image ba to ba kota net ba lukana net ba mona vie de la solo ba ke eza pululu te botika ye parce que ndenge ni mai wane ningana ikamba mo kino saka pululu pendant que ba voyage ki ba kenda ke belé na Brazza siko yoka mondo eza monde mabe ya monde théâtre oh monde ki to balingana ka yo baba ncho na bisio ba yo posan ncho OK ngana zancho d'une manière générale voilà mais d'une manière particulière makambo basala ka ngana zalaka te esika ba pondoki to ça no boyeti to sola mais na butu ope na réunion na batu na yo msusu cameraman ozo filmer biso pas zancho beaucoup tane na butu voilà mais nga msusu ngana o sa te mais to ça biso so misa to ça awa OK donc to ça ba artiste biso so mais na butu esika ba kuta na zalaka te esika ba kenda ko so ba to basala ba théâtre CBS on a baza banganga so biki ba banganga oh théâtre ba théâtre mo na ba mystique ba limo wana bu donc nega ba sa théâtre mo nebe ba banganga do banga bandoki pena ndinga solo papa ngala film art donc n'a pas traduit praticien moko na boko ta combat acteur moko to communiquer mo yo ka traduit praticien mais yo ndeni mais yo moto kiti faut to renouveler yo
faut qu'on ne va renouveler te alobi na te wana acteur mususu wala ba renouveler nga za na eloko nga ba binga ulo kufia wa nga chef wa groupe ni interview ba okipe ka yo muto ndo olanda nga ba okipe kutunga te na so nga chef ba zo mona nga mutu pamba yango na lobi makamba koko koko za na tenir pululu koko za na biloko nyonso papa pululu eza pa koko et c'est loko oyo groupe pululu e ko kufa te aussi longtemps nga na za vivant mais wa groupe tokoti bango mpe ka lisolo ya groupe soki ekufi ndenge nini koko ayebisi yo kozala sous chef te koko abengani yo groupe apululu ekufi ndenge nini randekita koko ntango matanga totango tozwi matanga pululu babandi kosala koko lokola aza mutu pamba voilà banani bando osala kwa mutu pamba famille to te bandumba ya ya pasi koko babandi kofinga ye et pas nani randekita tozala un peu bato ba mona bato ba olanda biso bana posa kozwa ba précision concernant star na bango eza na bane moko boye comédien moko te azalaka na succès lokola pululu na Congo oyo eza pe na bane moko boye comédien moko te azalaka na succès lokola vie de loin eza pe na bane moko boye akala esobakangaka tout le monde donc eza temps par temps bato bana posa koyeba cause ya makambo nyonso ya artiste ya ndeko na bango shiko pululu oza na posa bafinga ngai bafinga yo likambo soko eza ya solo bafinga problème eza nango te eyebaka ke no moko oyi bakoselaki makambo te mwasi ya pululu baartiste comédienne bando olingi te soit disant a kitoko te mais nayebisa bino koko a kitoko ntango awutaki po azalaki na pays mo afrique soki nigeria boye voilà ntango ayaki mpena otali mpena mwasi poso moyindo mpenza mwasi ya bois noir bien yoka mboka na biso ata obama evanda akobeba ti ata obama ayawa obama mpena atiki mpena états-unis evanda a 3 mois akobeba mboka oyo loso batongi yo kaka elongoli mwa bote ndambo bakostresse na niveau moko boyo modo comprendre te elongi oyo yanga to ya masque de vieillesse parce que bacomédienne bande kotonga ye bazali kolinge te bafinga ye baloba ba n'importe quoi nga azalaki contre yango les goûts et les couleurs ne se discutent pas voilà soki pululu alingaki ye ayebaki pourquoi alingelaki ye na critère ya libala ezalaka mpo na kitoko te voilà ezalaka makambo oyo oza nango besoin nde nzambe abiki asangisi bato mibale moko aza mosungi ya moninga azalaki menacé mais or nga aza na bafilme oyo koko ajoua fatuka yembe ayebi filme ya liboso tosalaka na pas d'été d'ave kuna na canal mercure ezalaki filme oyo tozwaki yango na bafatu na babronli na bamaswaku na bato nyonso koko mpe azwaki na kati wana bafilme mingi oyo nga naza nango oyo nga nasalisaki pululu koko aza na kati azojoue koko azalaki actrice ya mastor ya nada titanga voyage na akenda ndenge kozonga akomi mwasi ya pululu so bakutanaka nga mpe nayebi na nga te namonika bon na bandi kokotie makambo alors lelo sikoyo koko il a fallu atala rôle azaki nango ya kojoue en tant que mère voilà parce que artiste akei ye nde moto akotika na baresponsabilité nyonso tu ndenge toomona mama na biso mwasi ya papa na biso Tshisekedi so moni asona na bacombattant donc so azolobezaka loba Tshisekedi aoloba ti voilà me biso na betoli somo basekisa ngai jour wana bake kuna bandi désordre ono balongola soki mutu na bango secrétaire na bango wana soki kabundi wana na mosusu wana bapolisier bakomolanda bango bacombattant au lieu bakima na bandaku bakekima pa mama mart balobi bakobomela bango pa ya mama mart bakongona mama mart atalaka boye tala bato na lopango nini o bacombattant oyoke mama ya eloko ekamusanga taka mama tieka boye bato bavanda lokola bavandi nie tanga banzoloba nde Tshisekedi moto aoloba ti nabi bamare oyo bazwaka biloko moko ya balider mpe na nzoto na bango ntango oza na lider po foza esprit balider mais siko koko faza na esprit pululu azalaki moto esprit pululu chiko pululu aza na esprit aboya bapublicité non tel toa na lart te toa na rien toye tournage boye pas publicité mo ekoti ya $100 oyo pululu aboyi pululu abi rien rande na sango te aobudenga tabarande nasala te tipo andoki oni ana mbongo te bon tota so tokaboni opesanga combien abi luka mutu mosala bengi ve Johnny Ntsakala ve publicité abi yaka tosala basali na bango aussi bazwi mbongo mpe siko na biseke topesa bato bafinaki pululu bafinaki ye bouton to quelque part topesa bango raison bazalaki na raison na bango bazalaki na raison oui
ya omoni discipline nyonso to ezalaka mpona kozongisa mutu na nzela voilà. mais bango basaka wana ki motema mabe lisusu soko olingi obeta mwana kobeta ete mpo boma ye beta ye mpo ozongisa na nzela parce que ntango akufi yango baproducteur na balelite Voilà. dadi akufi ya baproducteur ne baleli donc perte na ye mpe ekozala mpasi mpo na yo donc il a fallu babeteka mwa filme moke bazongisa ye Voilà. mpo azonga na nzela yebaka théâtre eza musiki te ndenge ozolinga omema théâtre bongo soit okoti musicien otiki théâtre mpo théâtre tozona biso simple tona bamonta na biso tozwaka mpo soki tobi tozwa bamonta wana te papa masumu asalaka nzonzingi te mpo akosenga bino mbongo moko otuni yango louis de finesse o nani yango alongwa kuna di tobenga mutu mwa jouer role na ye babengi mutu ajouer c'est tout mais atikala ndenge wana aza mpe na somo nango tajouer ane nzonzingi te mpo mbongo bapesaka lingi nango te eza ndenge wana nde tomarchaka mais ye sikoyo akomisaki mwa makambo ndenge wana alors nde toba mpona koko Voilà. koko na famille ya pululu fale bavanda batala après liwa ya pululu biloko ni pululu atiki oyo tokoliela mpe mbongo oyo ekosunga mpe biso Ekosunga mpe na bana na ye mpe pululu. pululu atiki deja kombo kombo ne kaka ekokotisa mbongo kombo na ye ekokotisa mbongo kombo ya pululu avec teni na ye na groupe nde lobi na groupe ya sans souci Voilà. ekotisa mbongo Ti mais, lelo. mais pour te dire que eza poudre kaka te c'est mama mado mwasi na ye nde Non, non, mais Moutatikala comme président de la poudre de chasse. Yo, En ba président pouvoir. Non, non, en collaboration avec la famille biologique. na biboye Voilà. pouvoir poutre batie kotap Voilà. mama mado so abika na tonga bi poutre longwa Oui, à Olongwa. donc c'est que maman nde muto osala donc ndenge koko pa kwa kosala azubo rande tia ma bénédiction to sala likambo Meloko. mais yesiko soka kenda wapi soka voyager to comment otaka bane o bakangi koko o koko akima Babe akima kina mbongo. koko akokima te koko na famille ba mikonzi na kisasa akima yebite o famille ya koko bakonzi bazako na ba généraux omega te Siko to comme to beti siko lisolo vraiment pour na groupe ya yango ya nani ya Chiko Pululu. Après nde bato ba finaki ye bouton wana c'est bon. Nde on a biso modero aoki souci ya nde kona ye Chiko Pululu. Azongisi ye na nani na actualité. modero te mtazongisa ye ngam nazongisa ye modero te Modero mtazongisa ye na kobenga ye na banzonding so bengu na nzondi ndo zongisi ye bando benga ye kaka ti bazozala base na ba ebaka ata na babuibu bandoke babraza mpo ye ndeka moto ando benga ye te nga nde nazongisaki ye akomoleka na tv ndenge mutu nyonso to aleka na tv ya kinshasa azoleka mpe na net se rande kita c'est moi j'ai des images soki okepa modero kozwa bagag mais baimage ya groupe ya pululu na biloko mosusu baémission c'est moi rande kita bokota na Dorcas Steve bokomona non pendant que modéro ndeko lobaka no ye mutaba na ko zongisa ye boyo zo contredire sun wana eza nango buzz na contredire modéro te wana eza buzz kaka monde makambo ezalaka peut-être ye pa yebaki ba information te ya mone kaka tosalaka na pululu mais ayebi te source ya pululu ezalaki nini source ya pululu ezalaki bango te pululu ata mati ake wapi so akita okita pa na nga azalaka na chef ya groupe na ye master moko boye kombo kiminga bazalaka na bapakalowi alongolaka ye ntango alongoli ye nde atie ngai parce que ayebaki ngai esika toutaka na ye ayebaki de nani nazalaki parce que ngai soki nakoti likambo nakota yango nyonso nakota yango mobimba na komisa lokola ya nga mais bato mosusu bazalaka bazobebisa biloko baninga eza bien au moins que sika relève pesa l'important est-ce que pendant que vous avez na kata groupe ya pululu ezalaki na acteur mo panda ko jouer quoi pululu azalaki on pe ko azalaki te bon ce qu'on a mis to so bobi bo songisa groupe ya pululu bo so pululu wapi kozongisa groupe ya pululu eza obligé te ke tozwa moto ajouer lokola pululu voilà tokoki kozongisa groupe ya pululu tozwi mutu azojouer soit na kombo ya pululu toza baartiste Brice akufa mais batero babima bana Brice babima te na style ya Brice Jackie Chan aza mwana Brice mais est-ce que abima na style ya Brice trop de kizengi trop de bagé mais soko tuni ye babi na ruti na école wana bajet li babimi azwi ba rapidité à Brice mais aza Brice te ajouer na komba Brice te a immortaliser kutu Brice asali ba film muso Brice asali ye pa betango na version na ye pona kozongisa likambo pulo eza nango jemu ndeti sikoyo naza na film mo na osala ya Niarchos nazosala film ya Niarchos vraiment le grand journaliste Dona na opesa numéro na nga na suka bao balingaka art bao balingaka randekita bobenga nga bo soutenir nga pona film wana na osala Niarchos toyebaki na profil kaka ya muyibi
Voilà. Ndenge Kongola la Niako ça. Il na miki. Tukana moyibi. Ayiba kala émission azwaka emoro moni moro aza pas pepe kala kozwa nete moro akoti na saki moro boy bakoti na magasin bakene bakesoma bilamba tanga akoma kuna abosani saki wana tika kuna nzoka emoro ana kati tanga mukolo boutique akanga boutique na butu bango baye na minuit emoro abimi na saki afungoleli bango magasin bakoti ba yibi toyeba ka muyibi mais or ni akosa zaki mwana ministre essayez bien Niakos azalaki mwana ya ministre ya série ya Bakasavubu. Korande kita zela toke no malembe. Niakos wana okosala yango na kati ya groupe ya Pululu bien na kati ya groupe na yo. Groupe Pululu ekufa sana ngo Pululu. Koko yo koko azala wapi? Na ba no groupe ekufa. Soki naza artiste te ya kombo ya groupe ya mutu. Mais soki naza na contrat mo quelque part na okene ko honorer yango. Pululu akufi atikinga chef ya groupe na ye. Voilà. Muta longola ngazate naza na lettre ya révocation te na lettre ya blâme te na lettre mongo te soki lelo Paul solo na avant kufa soki lelo Paul Ventura ye dada mangida ye balobi basangisi basongisa groupe ya Pululu yo za la chef eza problème te naza chef ti lelo naza chef ti lelo ezo senga nini pour que no groupe ya parce que na miso to luka pista solution rande kite ta que chef oyo tikali na mpifo eza ko senga nini pour que no groupe ya Pululu wana ezonga comme groupe kotala pe kenombo na chaîne membre ya YouTube na nouvelle tendance groupe Pululu le kakuna on na chaîne membre ya TV Canal Mercure groupe Pululu le kakuna ça demande quoi procéder aux amants moulaï parce que ya liboso Pululu akufi statut na règlement d'ordre net éviter ce ça pas koko tout ça pas na bango voilà parce que tant akufa ki il faut que la ba document na e koko azongisaki na famille to ye mutaza nango oyo aza nango apesi biso yango soki apesi biso yango nde tokomi na pouvoir odiriger groupe parce que groupe eza bato te eza nano mikanda oyo eza koautorize bino bo evre na kombo ya mutu wana alors soki esalami bongo te tokoluka sikoyo tosala mikanda na accord na famille parce que comme amamba famille oyebi histoire ya lwambo lwambo ntango akufi Lutumba ke ko sabon que non bino bo c'est la pourcentage da bino boye famille comment discuter la pourcentage bon babi bon bolingi bana OK bolingi bo so OK jazz bon bino bo so OK jazz ya Luambo biso to OK c'est ne tikalaki bana OK Lutumba parce que o bango bakene na kombo na papier mais artiste ba za ko sala ngo bakendaki voilà donc notamment soki ba kolinga e ko za ba procédure ya ndenge wana ngana lobi histoire ya Niakos pourquoi na mboka na biso tolingaka so ta ba film Nigeria baloba nini ya malamu to zwa ya mabeto bwaka mais biso to soka ya mabe ya malamu to bwaki donc totala ka mabe ya bato totala bolamo bato te il y a beaucoup de gens ba pesa biso ba message ya malamu auto ko zongo en titre d'exemple mais bato ba diaboliser comme kaka mabe yango na lingaki na ta na personnage ya mutu wana parce que azaki mwana ministre puis azaki philosophe et puis azaki écrivain azaki parolier lelo so tote na Congo parmi ba parolier ya makasi ni akosa sana kati mais na image to ebele muyibi balado melibangi mutaba bilamba yango moni na chanson na moko alobaki kombo ya mobulu ba pakolanga na nzoto ya pamba pona zaka mourir nini ya kitendi voilà awa soko lati sutani ba komo bengo sango mais ba bosani ke sutani na pa Jésus pe balata ngo pe mais bango ba poneli o bango ba lingeli yo mais yo so na ba idea bongo sko ngola kisani ngola kisaka yom to leki ba comédien tout bango ba sala ngo te kaka yo sko ngola kisana ba tuni koleka ba comédien te nazola na exemple ya président nga Masumu de Brende Boulaniati yala kayala Fumo Mbanza asali film ya Simon Kimbangu voilà na niveau théâtre to tikala kana 7 ko sala ba théâtre ko simba ba tamba mabele ko simba ba tuna banini ko lakisa ba mitakala te to comme na niveau ya ko incarner makambo est important pour le développement ya mboka bato ba kaka Kimbangu ba mona Kimbangu te baby c'est makambo Kimbangu asa te documentaire Kimbangu proprement dit ezate alors président Masumu bino na sala film ya Kimbangu bato ba mona ndenge Kimbangu azalaki ndenge bande ko vivre nda sali yango ngape na bibon na ko sala pe histoire ya Niakos ko lakisa parce que bango ba lakisa so à côté ya mabe mais côté ya malamu na ba bombi parce que Niakos azaki lokola ba chinois azaka na respect ya maître est-ce bien mais biso lelo maître alinga abomelef na ye na makamba sai na Pululu maître azolinga abomelef obike ça c'est peut-être en l'émission au sepelaté mambozo ba peut-être ko c'est le makamba en l'émission au sepelaté soki oyoki vérité
luka o se conformer na vérité pour que nzamba pambolo ke liboso Voilà. soko ki vérité ko zongo lokola rancune te parce que batu bana courage ba biso vérité bazate batu ba flatter yo pesa nga $100 te na li ata 100 francs na hote ya on a biso vérité mais batu ba lia mbongo ba ko banga so ba lobelo vérité ko benga na bango Mais yo moko lobi ke non sai enani pululu azalaki orgueil yango bafinaki mais siko mabe asai sa eza wapi? tout ça la part des choses Voilà. Yé na banzonzi à se comporter ki bongo mais na groupe na ye abande ko jouer botu na alongwela ndenge nini nde boko yebati dans le monde nga mabe so to comprendre bien. o balongo kana ba océan balongo kana bato ebele balongo alongwa ye mote basala groupe na ba océan système ka ba wengeti Voilà. yo faire olongwe olobu yo raza mabe yo poke pa bana bato yo pe sala bango bolamu yo pe kuna ko kembisa bango lisusu. Mais kokembisa wana ezaka ye moko ka te sai seka ye moko kokembisa to biba te belé même peut-être ata yo po ndo kembisa ba ba. Kokembisa ndeni bato ba compagnie okembisa bango eza nini na bato mabe eza nini yo leki na pasi yo ka papa mo sabane yo bino bo sanga na ngai ngana tanga na pasi c'est va biso to tanga to bana makolo banda kitambo ti na gare centrale makolo so lingi biso beto tanga makolo. Oh papa no soka zumbongo linga bane batanga na condition ya malamu. Voilà. Neli kamuno yebisa yo. To sala ba problème ya ba chinois zaka na respect ya maître. Ndo moni après liwa Brice ba élève ba bimie belé. Pour Brice ebe que un jour na kokufa. Kabila le père. Ebe que un jour sanini akokufa. Atiki idéologie atika nzemboti. Abi ata bobominga mais misisa na nga esani ndako bimakaka Lumumba kufa mais to mona bakizenga azo respecter idéologie mobimba ya mfumu ya mutu akenda soki siko otalipe Niakos azalaki élève ya kula mambo il respectait idéologie ya mutu asalaye mais biso to moneka mutu mabe mais yo za mutu malamu batu babimisa o eso solana bango oza pasteur ozote ya bato est-ce que pasteur wa bimiso pasteur bo solola na e oza musicien oyembaka mutu abi ngaso na tali ba musicien ko ba faire ba ofinga ba were za mawa yo bi faire ndenga zalaka faire grand chanteur mais na ilongi na beauté na webi ndenga zalaka Attendez. Tabilongi mususu ki mbongo ye e réduisaka ba place mususu oza misu minene komi na mbongo dimine misu mike oza munoko munene mbongo ye munoko ngo komi mo boye siko faire attendez. Ayo, yo lukanga ba proba fika ngana lo ko tenga na tunia nga Michael Jackson azaka mutu bwindo lo yiba bezo mais tanga azwaki mbongo na musique akoma kindeni munene zolo obike awa obete biso lisolo ya sai lisolo ya pululu lisolo ya wenge ensemble lisolo ya nani ya bana oke lisolo ya nani ya Niakos finalement soki to bito ando ko yamba yo na ba émission na biso to koma ko yamba yo take nani ngaza analyste voilà j'ai beaucoup étudié naza autodidacte nana mayele ming de bomoni na vane naza caméraman réalisateur monteur scénariste script naza tout pourquoi parce que nzamba pesa biso ba capacité mo bekati na biso biso monde to limite ngo na ba sentiment na biso mutu tout fa ba mission na ye nga soko ya minga na plateau oye mona l'action démarche na kenango na peso exemple ya Fali akoma banzembo nete eza batu bakomelake banzembo soko talika nzembo oye mobi oyete o bakomelie ebisika musumu tavandaka ko zo raisonnement na te ndeni bolingo no oxygène ekotinga na motema esali lokola nini na komi na barde apesa babiloko moko na bolingo kaka voilà hermoso comme voiture hermoso comme oxygène parce que maïla na fali aza nango ozo nango tende toyebani aza ndeko na biso voilà mwana banda toyebani so to bando sola bote makambo koloba mais na batu o nzamba pesi bango intelligence na minute so ba luka kisi ya coronavirus yo kasi bato église de noir ba kobimisa bato ba traduit praticien ko bana ba kobimisa kuna ba mundongo kaka kuna ba bato apota libumu zela bango na makambo wana mais soko makambo coronavirus pose na ba savant ba sala kisi docteur Muyembe tika ina makambo te tika ina makambo tango tada Muyembe ezada kombo ekolo nini bato bamoni déjà ekolo wana voilà siko kisi na Chine déjà malade sila nango déjà ba fanda bango basongela ba bino abo luka ba chloroquine yo mutu ba pese chloroquine ngona zo bika kaka te bon so chloroquine ngo zo pona même kuna na Chine si ba si c'est maka mwana no de bese sila ki ba fanda palais si nango siko taka ka munela ko saka kisi wana
corona ebimi bakomo teka ngo bato bokoko baye Oh bango siko bana kisa pota libuma makasi mais yo kuto so buka biteke na Congo bololo ça kisa bokoko e yango ebomi mama mona bana na misato batiango na citron tala niveau natali mutu mo atie nzungu mo batie kimbi olongo atie tumbaku o kisa corona papa na recherche nini tika kwanga bateka kwanga hein papa congolais obi malade oyo emo na Congo komi ko sexe ko théâtre mais place muso bona mutu tiku mutu so ko mais biso so ba biso corona boye bataya o mona pena na moye tu non pas kolele pena ngola pena donc oh azo mona ba blague tu vois. Voilà, merci beaucoup Randekita, c'était vraiment un réel plaisir de te recevoir sur mon plateau. J'espère bien que nous allons comprendre que nous Mututo Yambi, pour être bête vraiment le solo, il y a après l'Iwa, il y a Nekonabiso Chiko Pululu. Ni ne Nasimanaye. Donc comprendre que nous Nasima Liwa Naye, nous c'est Koufi. Donc quand nous avons le but que nous Pululu la Koufa na nous sonaye. Même petit Randekita par rapport à tout ce qu'on vient de parler ici, Batouako retenir ni na Moukou, c'est parce que tu as comme une souka émission na biso. Bon, c'est que Batouako retenir, il y a Liboso et Zali, tant aux vivants, yeba ko préparer après yo. Yo so préparer après yo. Nga komo na Randekita, biti na Randekita te. Eza Blaise Boula te. Ngai kolo na ngo Randekita ngam na ba rendez-vous na Kitata. Pata mambozo sala Blaise Boula album déjà bimi Randekita yo pena solo basuke za yete. Album bonga nga komo na Randekita ye album. Si yo tricha pas ya Blaise Boula. Yo mutolo ba na tricher lewa. Na tricher place ni. École Adolphe Ebsango o Randekita. O ezele na biso to so ngo na Londres. Ngabi vie Randekita que sont à Londres ya ba anglais kuna ba anglais yo na Londres. Rendez-vous na Kitata ngela laksani. Voilà. Et libo laksa omoni ezaka différence à deux choses. Batu musu basimba kisi, batu musu batela nzambe. Mais soki totali fait ya parcours ya bato mibale, to mona ke mutasimba kisi bilo on est quoi facilement. Facilement voilà. Mais muto azaki na nzambe quoi ka banda otamona malé mona bilo on est tikali fort. Pour te bato basimba kisi. Na peso exemple tabule ina luambo mutana na kisa makasi ki luambo. Mais tant bakufi banzembo ebetaka lelo ya tabule. Congo ndemboka. Mais luambo pa yemba luambo so yemba na buso ba yemba bazaïr ba masali te pa pamba. Mais comment on dit qu'on est oh mais l'homme quand même ayemba mzana nzela. Wano lobby si 100% ayemba ndambu ya malamu ndambu ya bambwa kela yo yebiti. Voilà. Ayemba mingi mais tabule ya bandeko yemba mingi makambo ya Congo na biso lelo nzembo ne wana Congo ndemboka Congo ebetaka miyaka na milele. Olandi donc on a que rendez-vous na Kitata. Okoki kolekanga lelo poza na kisi. Okotuna nga Randekita yo bayebi yo. Mais on va yebier, tous les radis, ce qu'on trouve pour la couper. N'a Randekita na tikali. Maintenant les gens na succès. Parce que va pour lui asimbe va kisa makasi ya Randekita. Asimbe to mona pe na banganga ne o nganga pululu na ko bese ba to internet, ba to ba base, ba to internet. Yo zo ko bima après liwa muto ba yo mtondo pese kisto vérifier ondeni. Yo ça là qui n'est trop. Yo biteke no ya no simbe ba kisi. Pour l'on sambela, c'est un frère de l'église. Mon pasteur na été tant besoin mon abattoir, mon pasteur na été Pululu aza mwana vanda na permanence aza mosambeli azaki acteur oyo a gérer Pululu comme on Shege azaka na Selemba okuna Shege dan Pululu azaki na catholique bana ko sambela makasi après côté l'église de réveil ngata na okema mba église Pululu ebisinga bi rande nzamba opambolo makasi parce que ngapela sina vanda na permanence et tant on a zongi ebisinga rande oena moto amona ki amoti siko Randekita to comme na suka limbisanga na zonga siko mamuke selon yo nebo salaki na depuis boye banati ya kufi pona yo akufi cause o ya kufi les années liwa na ye est normal te cause akufi les bon vraiment na koloba selonga parce que vraie cause ya mungu voilà mais o nga na yebi pour azaki na ba blessure interne azaki na ba pota ya 4 yango mutelia ki omoni ndenge stomach zalaka ke oko raisonner lelo mais ikoya ko beta après une semaine. Pour la zakina makamba bana bomba na kati ya mutema na e mingi et yango mutepo crise asali crise pour la bela kita côté hôpital o batelier poison te abela kité a piqué crise na butu na pongi avant la zakina ba mina e ba soli ba sisi akena ndako alali ndenge mutu no sto alalaka ebele ba kufa na liwa wana asali a piqué crise na kati ya pongi voilà donc
o etikali nzambe ne muta koyeba mais koloba koko aza pour rien na liwa pululu parce que koko alinge pulumi pulu azaki nyonso pona koko akoboma pululu te koloba famille na ye bon ba famille na biso baza ba porte ebele na makambo ebele pona nini balinga tantôt emsu ba bénéficier na biso mais emsu ba mona ke basine bazwi biso bakena na biso yango toko diaboliser bango mais liwa na ye pona nga ena maboko ya nzambe koloba ko asimba kisi auto simba kisi bolobaki asali succès si asimbi turu akufa ndeni ayebeda mutu na bazana akakufa te fallait que na ka bien parce que succès ne pour lui asali pas kufa et loko to sala ya pour lui azokatsa batu na Kintsuka na zokatsa batu na Braza nga mutu nga kolona nga idée na nga na komi yango ezali azana loko te na ka ya jouer kaka asali ka art na ye alors yango nga na kolobaka que tant que toza vivant il faut toyeba ko kanisa lobby na biso to kozala te au moins na kala bato bazako sa ba testament bato musu ba no mona mabe osali testament moni souhaite pour le sali testament bato be na bemele menga bazala te neto mona bato mususu mais ma papa ba kofi bato musu bazala te na ba bibebe musu muto abe na o ya te non mais ça quand même mabe obi que ça ils mabe et ndeti ne be ma papa emba kofi ya te ça la trouble be ma kester papa emba et ça la trouble ça la bien te papa mba ya gite ya papa mba bengana ka papa mba te ya ye moko azaki na culpabilité mabe mingi asala na boye ko ya poso ya ka benga ba sa papa mbelo te voilà mais ye moko ayebaki mabe mingi yo ya sala ki kester pas kufi na souci azaki na motema so malamu te voilà bato bazo trahir ka ba ninga na pulu banguna ne bazaki ka batuna ye ya groupe sai ah bon après batu ya nzonzing balingele bula pecho so matapo monte à poulet et si la quitté vie de l'homme rende partout au Kendara ceux qui basali appel ça vie de l'homme yarana poulou ba no kende ba voyage be na vie de l'homme bazo senga poulou si la quitté ba linge ko si sa poulou kaka ndenge kofi azalaka asili si mutu na asili ne pena bien te asili ne te ya asili si kaka abi alongwa za suna lo te mais so bozui abwa ki bomoni oh mboshi aso boka neka babi mais ya lobi asasili déjà azui moi no nani je sac voilà asilisie mais je sac asa neka ka mais asasilisie déjà donc oyo basilisi yo pa batu ye ba répondre nzambe na no silité kolanda batu te yo landa o nzambe aza koloba no donc pona ngana loba rendez-vous na kitata c'est-à-dire lobby na biso nde to juger bakata match na 45 minutes te bozela 90 minutes si la tina prolongation to mona tipo yo azaki na raison pour après 20 ans voilà. dona ndenini masana cameraman masana kende États-Unis bongo wana zaki régisseur régisseur wana na Canada voilà mais musu bato bazaki na position lelo ezaki bato musu ba uta ba poto yebisira ba poto danger ni akosa lobaki kala to salaka na kini bango ba uta ka nord et comme ngana na quartier Mondele Ngulu makambo voilà yele et comme yété mais pourquoi ka bango yango rande kite za kaido et ça bamba bless bula te rande kite za idéologie mobimba trobi rendez-vous na kitata okoso ba album ya ba JB aussi ya ba wera mais soko zupe ya bless bula aussi pondération 8 on comprend que tipo asaki musala makasi voilà azala mutu moko bando bwaka ya abwaka ta animation ya saka na bakri kaka tout semba ko folka ya abwaka ne krité ya bwaka lete ya kala ba asa mutu asora rende kita nga fona bommayo je te réserve ma lobby prochainement rende kita akozala na biso awa to commencer la analyse concernant ba sujet tout banda ko mona na internet rende kita za une tête bien faite na pesi bino vraiment rendez-vous bo sala masque coaché branché na kati ya nouvelle tendance télévision et ça na ba télé masolo belé on appelle la masolo ba manique manique de jeune moi c'est fait babia tondola na ngandola na babia mbetu mo pas jolino ngazaki intendant jolino na lala na babia mbetu moko yo bi manique de John bien na tout n'est rendu quitte moi on est prince donc on a mis ma prince na tambola na prince to bombi wana donc si on a déjà to bombi yango bana quitte est-ce que bato baota la biso parce belé bana posa zo numéro na yo balobi bana posa ko finga yo bana posa ko conseiller yo pe bana posa pe ya ko sunga yo numéro na yo numéro na ngezali plus 243 voilà 89 69 80 766 plus 243 89 69
80 766 naza sur WhatsApp okozwa ngai nalobaka boye tofingana na biso te mpo ntina kofinga eza te parce que namona bato ebele bazwa occasion misusu kaka na internet voilà mona ofinga mpe munu mais so tokutana miso en face même so okofingana te voilà so moninga rande dona grand journaliste neni grand caméraman émission internet ondire baza bapomba kuna bazofinga bato nafingi mutu te nalobi bavérité nasali baanalyse so omona nalobi mabe numéro na ngai yango wana obengi ngai nga mpe na explique il était comment parce que tosala émission tona baémotion tona baintention tona makambo ebele alors soki nalobi mabe andeko nango moni place boye fallait polo bamoni boye na boye oexplike nga esili omona alongba kuna akomi bafanatike oyo eleka ya bajibe na bawera ya bavita na baimana ya buzoba so moto asala erreur to lelo wera akoti buzoba ebele mpo na nini asala baerreur ole baloba na ye wera sikoyo aye kobeba sikoyo ti alobi oyo ya corona alobaki nini alobi wera mayele wera tanga makasi me entourage za mabe jibe babebisi jibe so alali pongi mugulu pongi tita wera tika jibe ne kar ya musika be kozwa ke sa publicité moko na moi na bima alali kita ba pia mbote siko yozo la muka petit frère la muko to lala alali kita pia mbote ako sa album te mbote na pesi mbote na chaîne oyo nouvelle tendance chaîne moi kitoko ya propre to ça l'émission ndire na immeuble ben la buga ba américain comme on est World Trade Center immeuble jumeau ana loto ali kolo mu pepa kitoko en tout cas vraiment merci na ba konza chaîne oyo et puis na pesi mbote na nga na ba onyoso balingaka nga na ba onyoso balingaka pululu bobanga te na tikali na ba élément nyonso ya pululu donc pululu akufi te bon nous mona ye parce que babi artiste ne meurt jamais il demeure vivant à travers ses œuvres. Merci beaucoup. Randekita, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci infiniment. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de remercier Gédéon Panzou qui était derrière, Gédéon Loao qui était derrière la caméra. Dites un grand merci à Jordan Panzou qui a réalisé cette émission. Pourquoi pas aussi dire bonjour à toutes les personnes qui nous ont assisté. Continuez toujours à vous abonner sur une nouvelle tendance télévision. Paul Ventour et les Bundes, infiniment merci vieux. Dada maingi di botika na poto migo pe en tout cas ba vie na ba petit na maman sana biso ya poto to amposa na binote. To bo fa na poto boya oya boye biso ba plan. Donc botika na poto to zalaka toujours bon. Randekita to comme na suka émission na biso. Mais bi mamba corona o na vandi to zaki na tournage mona Delta Force. To taka bo yoka ba police ba tonono mutu ma ute poto azala. Mikolo so na kosimba e. Bana poto bo yate bo mekate po ba ko kanga bino. Atoza maladie quarantaine oke kufela kuna na quarantaine kufa kuna donc awa sobaka o mutu mo poto ayaki aza kuna oke mutu awanga ni poto abinga na uti poto te na utaka ngola abita yo uti France abite aboyango akomi ko boyango donc en tout cas elo mon pesa bien to vanda na poto mabale zongi bana poto pena malade moyango na ndeni malade moyango ndeni bon malade opo na ngai comme non corona comment on dit outil na Congo coronavirus quand on a la carmo corando voilà mal pillage le corando parce que coronavirus wana bon au monde des okwe sabatwana to bana mona ngopo ebime na liboso to mona na Chine oh batu so bano kuya to basali scénario bien voilà nzoke zaki malade ya solo ya kisikoyo na sepe na nzambe nelo moko aboye kota na Congo Nzambe aboyi e poso me kokota na Congo bandeko nanga o monde ba nombre de morts bo tanga kuna ndekita yo ndo kitone ni neza na Congo na Gombe a kutu corona zali kozala wanza corona te zali pasa na ye corona pena coronavirus eza na Kinshasa ozo kwesa Chine eza awa eza déjà et kota déjà awa biso no to saboy na wenze lobby batuba o ba gentini a lobby batuba ba to bimate 4 jours na biso batuba so matana matona mitu ce corona pene zalaki et puis ça mi na marché morte na za tous les 24 commis ceux qui commencent sur Randekita corona ezali na Congo ezana kasi sida pezali tiber pezali na ngona lemba wa akokufa ka ye moko pa akufi na ye mo pa ndimi corona net biso tondi mango te et ya pété to bien ngo pété ezalaka ko pardon j'ai d'ailleurs kataka émission pardon émission c'est na lobby bongo ta même te soso comprendre nga corona ezali pona bato bazo kwa nango
biso bato to bana Israël to bato foi to zo ndima corona te parce que soki ndenge bazolo belango et koti awa singama tembele. À suivre, au revoir, à la prochaine. Bye, merci beaucoup, Gédéon.